mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, tozali na 2 ou 3 sujets moko toko solola nabino na kati ya 5 minutes. Boyebi ke 5 minutes yangonde makambo 5 minutes yangonde éducation civique 5 minutes boyebi ke lokuta batutu ezo ya ezo mata na sincère mais biso vérité na biso tozoya nango n'escalier tant toye nango tant to beta bato lokuta bavandi yango bomoni ba mauvaise langue bazolo babilobela ba misusu bazali ko finga parce que bazali na maloba ya koloba te biso tozoya na vérité mbala moko tolobi vérité parce que bato lokuta bakomi awa batiki domaine politique parce que domaine politique bazo kokate bakoti na ba vie privée na makambo ebele et puis mingi ya lokuta boye bisanga na mboka na biso vie privée à président de la République et ko contribuer nini na kati ya développement mboka to mona na ba pays ya minene les États-Unis d'Amérique to bino donc affaire ya ba stagiaire ya président de la République ye mutu acteur principal a epenza wangani mais eko mona na sima kezali ki makamba ya solo to mona en France donc Hollande mujingila bimi en katimini na nzela ya sima ya palais présidentiel a zui Vespa donc moto donc sans casque qui pas la momie donc ba kanga photo et loko moko salaki te pour la France salaki loko moko te pour les États-Unis d'Amérique mais oya biso ndenge na epsaki bino dernièrement Félix Antoine Tshisekedi azali indirectement lié na makambo azali directement te meneti aza présent bazo tanga kombo na ba misusu bazo profiter pour balobaka makambo ezanga tina mais biso tozali awa pour na ko zongisa bato na nzela ko bimisa bato ba preuve pour vraiment bato ba comprendre que makambo oyo bato bazali koloba ezali ya lokuta donc to tikalaka na ligne wana avant to kota na sujet na biso ya lelo to kota na ligne wana bo monaki lisusu bato mitema membe bato lokuta ba bimisi couverture ya magazine Jeune Afrique balobi donc maman na biso première dame asali interview moko exclusive na kati ya Jeune Afrique wana a lobby makamunaye donc na makamunaye privé na makamunaye donc avant ba Félix Antoine Tshisekedi na esibo mona magazine munene onga na zola kisabino couverture nango bazwa première dame ya pays munene neti mboka na biso oyo mobali na yazali président ya Union africaine bo benga ye po botuna ye makamunaye privé donc yepe alongo ya kekuna boye bake ba première dame ba président de la République soki balingi ko sala interview moko boye na eloko mo munene ba yebaka ba sujet ba question nini boko poser pour à la surprise à se préparer donc première dame akokika ko yaka boete et puis ba question nini ba tuna ata ba question ya fondation na été bazo tuna ye makambu privé bomoni bachi wana bazolo ba alobi soki makambu nini o soki ya kimbuta soki nini donc ezali ba baliver na makambu ezanga tina mais eloko na yebisa bino ndenga na yebisa ka bino il faut vous la prudent eloko nazali ko yebisa bino ezali nango fake news ezali nango couverture lokuta tala na la bino il faut congolais botique émotion botalaka vraiment bozalaka curieux ya kotalaka so ba pesi eloko tala botala nanu bino moko magazine munene neti Jeune Afrique donc bati na likolo na place bakomi RDC botala faute basali faute d'orthographe ya munene oyo basali penza wana botala place bakomi RDC oleba koma RDC exclusif
bakomi RDC exclusif. Donc est-ce que donc magazine à munene neti Jeune Afrique bakoki kotia penza na couverture na bango basala faute batika yango vraiment etika là. Donc binomo bomoni bati RDC ou les bati exclusif bati exclusif. Donc bozo mona faute ndenge wana et que kozala jamais na couverture ni na kati ya magazine munene neti Jeune Afrique. Donc na zong seli bino botala bino moko titre bomoni kotela bakomi RDC ou les bakoma RDC exclusif. Bango bati RDC exclusif. Donc bo mona bino moko ke eko salmate bino moko ka bo comprendre que ezali makambo ya lokuta. Ezali makambo ya lokuta oyo bokoki ko tchaka yango jamais na mutu na bino. Soki batindeli bino eloko ngaka ta on azwaki on atalika bo obida biso ba scrabble na talika RDC exclusif. Oh. Jamais bakoki ko tika. Donc yebaka ke magazine ya munene na ba journaux oyo bomonaka minene faute d'orthographe et que kozala jamais et que kozala jamais ça peut arriver mais jamais na couverture na page oyo ya munene. Donc vraiment to marqué déjà pause à libozo pour to côté la bino na makambo nga naza nango lelo to banda to marqué pause na biso publicitaire. Restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. L'entreprise Kodiasimo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodiasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots. Donc les lots A, comme nous l'avions annoncé, les travaux vont débuter au mois de décembre. Donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des parlements des États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na Poto, Toza Walelo na Kinshasa pour la réalisation. Balo Eza, et bel attend réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB
OCFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager nango keno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ndongo zo biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Eh, nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, ce comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, bon. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, mon mariage. Tout justement, salle de fête Pézalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxes à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec
terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.paliscenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga na peuple de Dieu nyonso Nzambe lobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya bo sosola quelle la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana la bato na katia mokili bazo tato la makama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans. Je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable. Boya boyoka oyeko le kana katina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Bientôt sur Cléboa original et Tonga TV. Quand dites-vous, nous allons faire des analyses politiques, on va décortiquer les discours politiques. Ensemble, poussons plus loin notre vision de notre politique. Quand dites-vous sur Cléboa original avec Jerry Mukuna. J'analyse et je vous donne la parole. Et ensemble, nous analysons et nous trouvons des solutions ou des failles par rapport à tel ou tel discours. Bientôt sur Cléboa original et Tonga TV avec Jerry Mukuna. Merci à ma partenaire na biso ndenge toyebisaka bino ke Kodia Simo ezali société ou agence ou epesi opportunité na diaspora surtout et puis na ba congolais nyonso ba comme propriétaire ya bandaku na ba norme moko international. Donc vraiment Kodia Simo merci na nyonso surtout au sala rapport vraiment na ba congolais ba kota na système ya crédit immobilier. Donc bandako ezala na Kisasa donc crédit eko sala mape na ba banque ya Kisasa toza susu na Balise Center ezali flat auto recommandaka bino na Kisasa na Limete. Et puis Bobo Sanate, donc Sepela TV, ezali décodeur oyo ya bana mboka ya mukie, donc yango donc avantage nango au tambola et si kanyo surtout ozali ko kende internet ezali au brancher yango ezali ndeng mokote na ba obiso tozwaka evandika na ndaku wana oko tambola nango esika nyo surtout ozali. Et puis tozali na Romain Ilunga, le grand traiteur Romain Ilunga boyebi ba fête na bino masolo zongi, donc Romain Ilunga azali wana po na ba fête na bino donc bo bengaye bokozala dessus. Donc sikoyo tokoti avant tokende donc tango vraiment na zu message batindelinga vidéo na seki na niveau moko na lobi en tout cas mutu oyo Tortue Ninja tozoloba ezali Fabien Tortue Ninja tokoki jamais ko manquer boyebi ke donc ministre na biso de défense asalaki ka moi erreur moko boye donc azalaki na ba circonstances atténuantes parce que azalaki devant presse première fois exercice wana salama na gouvernement et comment penser que bon yo ministre yo na no yewa nous expliquer ba tout donc ba journaliste belé ba projecter les mususu abosanaki masolo donc asalaki erreur moko bomonaki Tortue Ninja azui vidéo na sali yango émission mobimba
asaleli yango émission mobimba mais lelo tozali kolakisa biso tokanisi donc ye ndenga loba azali muto mayele akosala jamais ba erreur ndenge wana ya français donc ngai kutu ke osala mate donc loba na sala ndenge musu mais o tortini ja sali ekoki jamais kosalama botala azoloba déjà je fais une petite exercice un petit exercice mais yé donc exercice pour na ezali féminin une petite exercice na yebisi bino une petite exercice asilisi wana kaka te akeisu na masolo donc au bout kaka ya ba minute kaka bo donc à se rendre même pas compte à ça que akesu sur lobby donc affaires sentimentaux tortini ça c'est ça mabe affaires sentimentaux donc affaires sentimentales affaires féminines donc y affaires sentimentaux siko tortini ninja yo na affaires sentimentaux na une petite exercice na ministre alobaki affaires pénaux Ousomaka affaires sentimentaux donc yo po yebite ka faire en groupe les affaires féminines parce que yo continue affaires sentimentaux au lieu de affaires sentimentales donc au monique vraiment to ko tikate bino moko bolanda o tortini ninja parce que balobanga na ocha commentaire donc tortini ninja na bato balanda ke ba rêver que tortini ninja penza za zoba moko ko sakana te bino mo bolanda. Tout ça c'est parce que légitimité est élevée. J'ai fait un petit exercice de voir comment Félix Tshisekedi est en train de lire son discours. Elle est de père et de mère, hein? Elle est congolaise de père et de mère. Donc, elle a droit à la République démocratique du Congo et ainsi de suite. L'état des droits suppose vous porter plainte, tout simplement. Voilà, on a un niveau d'état des droits. Porter plainte, vous juger et ainsi de suite. Mais les histoires sentimentaux, on ne peut pas utiliser les services de l'État pour régler. Donc binomo bolandi donc lisolo ngo ezalaka na kati affaires sentimentaux ezalaka te. Tortini affaires sentimentaux ezalaka te donc affaires sentimentales yo salaki mission mobimba donc yo émission mobimba comme ko sati na mamakambo donc ba ministre ba tina te donc affaires il y a lobby affaires pénaux ngala on préfère que tu y a dans ba circonstances atténuantes ba journaliste ba te belé donc na koki ko pese kutu donc ba circonstances atténuantes donc yo moko na kata plateau ozoloba affaires sentimentaux totini jo segisinga mabe donc bo comprendre que na bato balandaka ba monake muto mayele o ya mi benga na niveau na ko ba jamais une petite exercice o ko ba jamais affaires sentimentaux donc tolinga to beta sete vraiment pour bo monake muto asekara batu ye moko asali donc na même mission des fautes moko grave au président et ko sala mate donc tokei sikoyo na sujet oyo bato bazali ko lobake donc na 18 ans ya Kanambe bayambaye na ba président États-Unis d'Amérique mais na 18 ans Kanambe boye bake bayambaye deux fois na 2007 et puis année musu na yebite bayambaye deux fois na ba président oyo ya États-Unis d'Amérique mais eloko bino boza ko bosana Kanambe aza businessman Kanamba bando kende masolo na ye bazo yambena ba américain pour na makambo na ye ya ba minéré na ye ndenga ko teka ndenge ba osala COP donc ye donc président na biso ye ba kazali président ya Union africaine elingi ko lakisa te ke oye kaka bona makambo mususu ya Nations Unies discours à Nations Unies oye kaka parce ba bengal ya kambala moko Oto yamba non président de la République boko yamba ika ndenge wana te président de la République akutana ki na ba mikonzi oyo batali bobo boyebi ke États-Unis d'Amérique et fonctionnera net ba pays oyo ya biso ate bato ba dirigeant ezali président de la République te ezali bato ya pembeni mutu ba dirigeant ba yamba ki déjà ba caler déjà date parce qu'il faut ba yamba déjà na tant que président de l'Union africaine tant aussi sa mandane il faut ba yamba puis en tant que président oyo azana Lupemba na kati Afrique donc kalate mikolo koya bokomona penza ke donc visite penza officielle il y a présent donc Fachi Beton na kati États-Unis président akutana président Mosusu eye banaka so tanga kolongwa kisasa aibika akutana na ye lokola président ghanéen tanga longwe atiki nini New York parce qu'attention voyage na New York et ça voyage aux États-Unis té voyage à New York en septembre mais là qui voyage et ça qui voyage pour la ONU 76e assemblée générale il y a ONU si manango président ghanéen Nana Akufo
accueilli Washington. Accueilli Washington et pas à okuta naba konzia États-Unis. Et pas nana akufo na White House, Maison Blanche akutanina président Joe Biden. Pour la bateau yo bazo avant la fin du mandat du président Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine, il y a une visite officielle qui est prévue normalement début d'année prochaine. Mais en septembre, et Sengela qui, en tout cas, c'était pas prévu que Bakutana. Donc, ce que je vois ou ce que j'ai lu depuis n'est que fake news. D'ailleurs, il y a une journaliste du New York Times ou de RFI, je crois, qui a corrigé à Lobi Kezali fake news. Voilà. Donc, ils ont le Kuta au président Biden à Boya qui tout ça, bon, fake news. Non, ça c'est pas vrai. Voilà. Président Tshisekedi, président Biden, Kutani de manière informelle, na Assemblée générale à ONU, solo libyen, il faut Kuta. D'ailleurs, Blanken, je peux mettre des trucs. Blanken Ozali, numéro 2, il y a administration, il y a le président, il y a le vice-président, Bambo Ezali présidence. À niveau gouvernement, le premier au niveau du gouvernement, c'est le secrétaire d'État. Anthony Blinken a président Tshisekedi, ça s'est bien passé et ils ont notamment parlé de la prochaine visite à Washington du président Tshisekedi. Donc, tout le bateau c'était prévu. C'est pas le yaka, non, si s'occupe le président Tshisekedi, devait voir, à moins d'une urgence, cela devait être déjà connu avant son départ de Kinshasa. Or, avant son départ de Kinshasa, il n'y avait pas question d'aller à Washington ou de rencontre avec le président Biden. Merci Mingi Christian Lusakweno et Mokolo Elam. De présent, Fachaza n'importe quel présenté, donc Baya Kaka, donc Baya Mbaye, parce qu'il y a Makamsoussal, Yakato Mbaye, non, ça va collègue. Donc, président de la République, à Kobang, il a coûté président des États-Unis, parce que sa collègue, même qui a Zali présent, il y a pays puissant, mais Bazali, collègue, et puis, il y a un Ngouluma, bateau, dans le nombre de vues. Dans la chaîne américaine, tant président de la République, il a fait sa discours, même dans le président des États-Unis, à Kokisi, vu Oyo. Président de la République, il a nombre de vues. Il y a discours, il y a président de la il y a tribune, il y a Nations Unies pour Batouazaki très intéressé, vraiment intéressé dans le discours à président Nabiso par rapport à président Moussous. Binomo Bolandi, donc discours à président Nabiso, pourquoi Batouazaki intéressé parce que le président Nabiso, il y a un Loupemba en Afrique, il y a président en Union africaine. Bon, même discours, il y a président, il y a États-Unis d'Amérique, il y a président de la République Nabiso, Bazali Kolanda Yango, bon, il y a nombre de vues. Et puis, si vous avez un Batumsu, Baso Fayulu, Sogindena, Fayulu, Azamutabaki Diba, Botala Kana photo, et ça photo. Donc, tant président Vandi Azotala Bamasolo, Bavandi Place Mo, Yazolala. Yazolala Pongido, Yemusane ko Lala Nako Bina. Siko ceux qui Azalaki président Gozaka Baki Diba, Bakeni ba discours, Bamakam, et Bele, ba réunion à Kolala. Bon, Azong Selebinu sous photo, ça photo. Tant président Azotala Bamasolo, Bazai Sikamoro, Bazolanda attentivement Makambu, Yazolala. Donc, vous comprendrez que donc Fayulu Azali Moutuya Baki Diba. Donc, dans Makambo, nous sommes Ezali Kosalema, Boebi, donc, bateau vraiment, journaliste, on a apprécié. Donc, neti petit nanga, donc, pasteur Gili, Azo Salamoro Makasi, Penza, Salamoro Makasi, parce que 2023, les photos, ça a vraiment ébellé Nassima. Il y a président de la République, et puis, Christian Bosembe, Salara Moussala, Makasio, Batu, tout, Balingake, Makambo, tout aux Ali Komona Oyo. Christian Bosemba, loba on déjà na émission na e makambo to mona oyo batu bamsu ba komi embaucher internet bamsu bazo zawana kaka po na ko veiller na makambo bango ba mona mabe po ba bimisaka et distraire biso bolanda élément oyo ya Christian Bosembe boyoka makambo to zomona siko asi a loba ngo à mettre reprise na émission na e. À ceux qui pensent aimer le président et qui pensent le protéger. Il y a un monsieur qui a donné l'argent aux gens pour saper les œuvres du président de la République. La mission de ces personnes-là est claire. Saper toutes les actions du président de la République. C'est-à-dire quoi? Dans les réseaux sociaux, vous allez le voir. Ces gens-là vont se donner la mission de sortir toutes les erreurs, ce que eux considèrent comme erreurs, ils vont le sortir. Et puis ils ont décidé
de tout remettre sur le dos du président. Ils ont une seule phrase, un seul langage. Vous allez les entendre. Tous disent la même chose. On a dit ça de Kabila, on dira ça de Félix Tshisekedi. Et c'est comme ça. Ils sont allés plus loin pour dire ceci. Nous allons participer à ce gouvernement. Mais il n'est pas question de louer ce gouvernement. Et moi, je posais la question. Donc, vous faites comme le FCC. Ils disent, on est en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Fachi ne veut pas donner de l'argent. Et nous allons faire ça comme ça. Ça veut dire que ces gens-là sont décidés. Alors, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas de le voir sortir des scandales. Ils n'ont pas encore commencé. Ils vont commencer. Ils vont sortir des scandales de nationalité. Ils vont sortir des scandales des familles. Ils vont sortir des scandales de toutes les sortes que vous connaissez des scandales, mais sortiront. Parce qu'ils ont été payés. Et le plus malheureux d'entre eux a eu 6 000 $, 7 000 $. Les autres ont eu 5 000 $. Ceux qui étaient plus chanceux ont eu 9 000 $. Je ne vous dis pas ce qu'on m'a proposé, parce que ça ne sert absolument à rien. Mais seulement je dis ça à ceux qui pensent aimer le chef de l'État. Vous savez déjà à quoi vous attendre. Préparez votre machine pour contrecarrer. Parce que les 2 semaines qui vont suivre, vous allez à Yango. Ils ont dit qu'ils vont mener la bataille à 2 niveaux, au niveau local et au niveau international. Ne vous étonnez pas que le média étranger puisse raconter des choses, parce qu'ils ont été payés pour ça. On allait dire que Christian n'a pas dit, je vous ai dit. Donc, préparez-vous. Bolandi binomoko donc tout ozali komona Christian Bosemba aloba bato ebele donc baza wana po na ko distraire ba peuple congolais na ko créer masolo lukuta mais 5 minutes ezali wana po na ko zongisa bango na nzela bomonaki bakokaki te babimisi makambo net tolongoli on babimisi makambo ya mpela tolongoli yango babimisi makambo ya audio bakoseli mama Marthe tolongoli yango donc 5 minutes bobanga te tokozala wana ka pona ko veiller bomoni couverture ya Jeune Afrique Magazine toyebisi bino ke za faux parce que botala faute munene basali wana donc RDC exclusif baocha exclusif ezalaka te donc tozali wana ka pona ko veiller donc po tosukisa tokomi na suka émission na biso tozongisela bino su botala Tortue Ninja apese makambo tokotika ngote botala Tortue Ninja ba faute sali donc affaires sentimentaux Tortue Ninja totio sego Tortue Ninja affaires sentimentaux na une petite exercice donc Tortue Ninja un petit exercice affaires sentimentales parce que ça n'a féminin donc vous allez que c'est comme ministre mais donc yo moko monique au sali sous mbeba kutu kolekaye. J'ai fait un petit exercice de voir comment Félix Tshisekedi est en train de lire son discours. Porter plainte, vous juger et ainsi de suite. Mais les histoires sentimentaux, on ne peut pas utiliser les services de l'État pour régler. Donc, Tokomi Nasuka ya émission na biso ndeka na ebsa rabino que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous en avez l'habitude. Donc soki Tokomi Nasuka ya émission boyebika base jamais tokoki kobosa na base donc to bandara toujours na Angleterre kuna na kati ya Londres pour na repesa mbote na honorable Jean Moutala je ne cesserai jamais te remercier na onyo surtout ça la rapport na 5 minutes na onyo surtout ça la rapport na groupe Vanda Penza calme vraiment grâce na yo na batu mususu chai mokenge chai wa balengela donc Babi Kisinga donc vraiment na kobosa na rabinote na gérer Mukuna. Donc tokei siko na kati Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours na Londres pour na repesa commando Chaco le commando donc merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc Chaco le commando totikio mais totikali toujours na kati ya Londres pour na repesa Jano Matundu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko na kati ya Kisasa pour na repesa Kashiba Chabu azali vraiment actif dans les réseaux sociaux. Kashiba Chabu, merci Nanyo Soto, ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati da Dallas, les États-Unis d'Amérique, pour na repesa Guilain Chibamba na Dallas, petit frère propre à Montiki, à quartier Guilain Chibamba, merci Nanyo Soto, ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tokei si on a dit ça pour na repesa Ndoina Guilain Massa, merci Nanyo Soto, ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi na niveau ya Kinshasa.
Totikeli toujours na kati Afrique cette fois-ci na Tanzanie pour na repesa Blaise Kabeya. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi ozalaka na souci vraiment il y a 5 minutes et ya mboka na Blaise Kabeya. Merci na surtout vraiment toko cesser jamais que remercier en direct de Tanzanie Blaise Kabeya. Tozongi lisusu na kati ya Londres pour na repesa Victor Tezangi. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya Suisse batebele ba ebiye na ba makamune mususu mais batu mususu ba comprendre que internet donc les années cinéma donc ça la rôle na ye tozali ko pesa vraiment Zoro Mabiala parce que ça molandi monene ya 5 minutes et puis azali derrière le président de la République Zoro Mabiala. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko na kati ya Belgique pour na repesa Jean-Jacques Kande. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokotika la toujours na kati ya Belgique pour na repesa Poutou de Yalo la petite sœur propre Poutou de Yalo la. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko na kati ya Namibie pour na repesa Babi Lumumba petit frère propre Babi Lumumba na kati ya Namibie. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya Jobu pour na repesa Zoé Chilumba. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi kuna na kati ya Jobu. Tokei siko na kati ya Tanzanie pour na repesa Blaise Kabeya bambotebele Blaise Kabeya babotebele donc tozongi sous awa na kati ya France na Grenoble pour na repesa petit ngai Awazi merci na surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi na reposa na te kopesa Olivier Bila zali molandi munene il y a 5 minutes avec César Ngadi. Merci Olivier Bila na surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi so totangi Olivier Bila tokobosa na te Tati Tigana, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na fidélité na yo na émission na yo. Tokosuki ça na base ya quartier, na kati ya quartier obi base ya liboso ya quartier donc na kati ya Melun tozali kopesa bleu. Donc tozali kopesa lourd wadje petit frère propre lourd wadje. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kadambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penda Dukos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au salaire au yuo aux amona mai na c'est vrai to tangaka na yo du vendre.